Canal Congo TV is on a Canal Congo TV is Congo. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans le premier numéro de l'émission Chant des Anges, une nouvelle émission à l'aube du centenaire qui vous donne l'occasion de vivre la profondeur de la musique kimbanguiste. Chers téléspectateurs, dans Chant des Anges, Tokobandoro Solola, nab artiste, bas musicien, péba choriste pour promouvoir la discographie kimbanguiste. Le long d'enge bozali komona ngai, nazali ngai mokote, naza elongo na invité na ngai. Mais avant to yamba invité na biso, to landele mayo, on se retrouve tout juste après.
l'équipe technique et à Chant des Anges, Nelema Bauti Bolaksabiso. Là, je vois Obra Ikieto, Wilson Songa, Melo Matondo, Christian, DJ Mopao et MJ. Nous disons aussi un grand merci aux responsables du groupe GTK Nyangara, n'est-ce pas, Sobo Sibiso, vraiment tous reconnaissant vers Bino. Chers téléspectateurs, sous les applaudissements de l'assistance, nous invitons Maestro Gorille. Bonsoir Maestro. Bonne santé. Ça va. Maestro, biso toyebi yo kasi baye bazali kolanda bayebi yo te soko ko se présenter batu bazolanda bayeba yo. Merci beaucoup. Komurangai Alphonse Ndoko Ngoma. Na niveau orchestre, nazali chef d'orchestre, et directeur général et orchestre. Merci Maestro, Ozali, directeur général Nakati Orchestre Symphonique. Maestro, parcours musical na yo. O bandaki wapi poko malelo maestro orchestre munene orchestre symphonique. Musique la bandi yango en 1970 ou 1970 la privé d'abord parce que nazala footiste la ville à Boma donc une imitation. Intéressé la musique au niveau colonie scolaire de Boma et pas papa de la papa qui sont les batangaka à partir de Wana je crois apprendre seul parce que les rois font quand même. Alors au fur et à mesure l'église kuna ba moni que église qui magiste ba moni négé azo ko évoluer nazala qui accompagner encore fils donc comme 3. Alors l'église est décidée qui va se faire un instrument. 71, Tobandi ko yegolisa, ti Tobima. Donc au banda Tobima wana kilo lelo. On a totalisé 50 ans dans une vers 51e année d'expérience musicale. Maestro, c'est quoi l'orchestre symphonique? Musique symphonique, Zali dans le bas, sur le lobby. Musique symphonique, c'est-à-dire les pièces ou bien nzembo ou morceau tobetaka tobenga ezala 4 mouvements. Donc surtout bandi na allegro, andante, menuetto, scherzo ou vivace. Maintenant ce qui est l'orchestre symphonique, babetaka yango pas n'importe quel moto à sa musique. Donc il faut autant que sur autant qu'il y a un niveau de conservatoire national supérieur et musique. De voilà affecté un orchestre pour créer au bêta. Alors, il y a une musique symphonique ou bien orchestre symphonique et la musique savante. C'est pas le savante et la musique oyo etambolaka na bacote na baprincipe baloi en plus ezali musique moko bato baforme yango tobengaka bango bagrand compositeur ya baœuvre musicale. Donc kobetela musique symphonique ezali obligé il faut tanga yango mpona oyeba bacorde baloi. C'est pourquoi balobaka musique symphonique ezali orchestre symphonique eza musique savante. Merci Maestro. Nani Oyazali fondateur et orchestre symphonique dans le monde? Dans le monde, moto bandi c'est la musique symphonique. Ezali Saint-Louis, Louis XIV. Alors, il faut baptiser la combien vers 1653 en mois de mars, il a créé l'orchestre symphonique. Mais est-ce qu'ils ont un instrument de corde, un instrument de base, oyo, ils allaient au bêta, batuba lobakeno, wana, ils allaient musique symphonique? Merci beaucoup. Orchestre symphonique, Ndegezawana, ils allaient composer dans 4 groupes. Dans 4 groupes, wana, groupe ils allaient primordial, ils allaient d'abord
premier groupe, instrument à cordes frottées. Le colon Boubouto Landao. Nakata instrument à cordes frottées, tous allés na violon, tous allés na violon alto, ou viola, babengango, tous allés na violoncelle, puis ba contrebasse à cordes. Il y a mis ballet, groupe a mis ballet, ils allaient instrument en bois. Na instrument en bois, tous allés na piccolo, flûte, corps anglais, hautbois, basson, contrebasson, donc vous avez saxophone, donc ici. Pour la nuit, il va un instrument en bois, malgré ça bâti dans cuivre. Donc, il y a un instrument en bois et ça a qui flûte. Ça a un bambou, il y a un instrument de lion, soit un flûte, un hautbois, un clarinette, ainsi de suite. Troisième groupe, ils ont un instrument en cuivre. On a aussi corps d'harmonie, trompette, trombone, euphonium, ainsi de suite. Et puis, quatrième groupe, ils ont un instrument à percussion. Tout ça qu'on a des castagnettes, cymbales, grosses caisses, timbales, ainsi de suite. Merci maestro. Bandeko Balandi, Tozoko ba na masolo na biso mokolo malelo na maestro Gorille. Maestro, l'église Kimbangiste peut un orchestre symphonique. Nani Oyo azalaki fondateur ya orchestre symphonique na kati église Kimbangiste. Na kati église Kimbangiste fondateur ezali papa Simon Kimbankera. Mokonzi ya Lingomba. Mokonzi ya Lingomba. Mais nani Oyo apesaki mokumba wana akangisa ba musicien abanda kolakisa bango ba instrument abanda kolakisa bango koyemba ndingisa wana to mokumba wana epesamaki epai ya nani? Epesamaki epai na ngai moumbu na bino azokoloba. Donc, ce fut un certain 14 juillet 2014, donc, pardon, 2003. Donc, il y a pèlerinage en Kamba, ma fête le 8 juillet. Après, donc, il y a solo là, na papa Simon qui manque à Mokonzi à Lingomba. Dans tout solo là, to lobaline makabotali orchestre ya lobiangambo ndenge uzozonga kisasa sangisa bilenge basi pe comme babali sangisa bango bana opesa formation na yebisi ba son orchestre symphonique ekutaka cheur papa lobi yo banda et pas yo suka bongo ngai na banda place wana na yaka tozongi kisasa to bandaka formation théorie pe solfège pendant 3 ans, de 2003 à 2005. Alors, 2005, papa Yogo Bissanga qui a joué papa Moko, Kimbangiste, Oyo, a refinancé Achaba Instrument. Papa Jean-Marc Bazonga, Tolungwaka Niawa en décembre, Tokyo Chine, décembre 2005, 2006, Tozaka la Chine, parce que tu as une période de vacances. Ce qui est décembre, mars et février. Donc, tu as cloué pour la province belé, pour que le sommet dam. Donc, tu as totalisé 92 seulement. Papa le bimbo, tu as béni papa, Bozonga. Donc, tu as joué un sommeil. Alors, tu as patient, tu as continué à courir. Mais tout le monde a qui donne une petite définition que la musique symphonique, c'est une musique, il y a des cordes, des principes, il faut qu'on y ait là, tout ça qui est obligé. Donc il y a des professeurs, il y a Inon, l'Institut national des arts, là on a tout ça qui est violon, professeur Michel Lutangamo, la violoncelle Gilles Kouluzaluka, la basson de frein Balotsa, la hautbois, Papa Luzolo, et puis petit mot qu'on a contrebasse, c'est la 3e graduat, Narcisse Konde. On est au Soaka, moyennant qu'on fout à Bango chaque mois. Des bapisi bakour na bango ya pratique. Donc to zuba soana, si ko etikala na biso moko soki to recliquer, biso ko to former. Orchestre Oyo Okambaka, ils ont combien de musiciens? Effectif et variable.
C'est-à-dire moto akoya na plaisir tant qu'on a meki moyen à déserter. Alors ngai na komona nkamba. Donc tant que tu es to meki ko telemisa yango. Na effectif na zo komona ils ont totalisé à peu près 61 musiciens au bazokobeta ba instrument. Bon, on a vocal. Vocal, bakokoma ba 60. Donc celui to sangani, tokokoma na orchestre de corps, tokokoma au-delà de 110 ou 120. Vraiment maestro, un orchestre même. Alors maestro, pour moto akoma musicien et orchestre symphonique kimbanguiste, ils ont une démarche à suivre au moto akoma musicien et orchestre symphonique. Oui, papa pesa qui loi. Moto nyonso alinga koma na orchestre symphonique. Voyez na mokanda kimbangi signé par le pasteur communal sectionnaire bangoli bazana droit ya ko recommander moi na kula. Ce qui a mon limité, n'a pas l'habitude. À partir de 8 ans et 12 ans, pareil, il faut faire la recommandation. Si vous recommandez, ceux qui baillent, vous allez obliger bango, bailler comme la matei, malongi, na niveau ya paroisse ya Kasavu. Il y a Zobeta, soya kogisi 12 ans, bayambi ya comme on dit, azaka na katia groupe. Donc condition de bosso yango. Merci maestro. Durée à formation. Ils en ont combien de mois ou années? Durée à formation, ceux qui ont calculé et puis ça pour la mois n'abîme à peu près une année. Mais tant aussi ici, ils allaient dans mobile, ou tu peux ça non, qui a yambaloyo, toute théorie, tout côté la méthode ou méthode à solfège ou soit théorie, tout le niveau, tout matériel niveau. Donc tu continues la formation. Donc mon tout au hasard qu'on a bêta avant l'année sur la formation tu continues à mais pour la bima 12 mois. Est-ce qu'il arrive à peine à l'orchestre Oyo Kambaka, ils ont la sous baya répétition mais bayemba na sima ya batu? Non. Parce que a une norme biso banze moto yembaka eza structure. Siko yoko yakaka nzembo église oyebi. Mais côté mo yoka kaka la tolbike eza la pompe de transition. Yo lekane. Côté mo surtout ça la pompe de modulation. Donc longo la gamme principale, OK la gamme secondaire. Yo yebite que to changer gamme. Lekane ou bien tikali la gamme wala. Donc on a obligé kota o balolanda bakour pour kota na bain. Vraiment maestro tout ce que landayo et na 100 églises qui mbangu chez eux totalisé tous avez na baye o bayembaka tous avez na ba jeune talent. Alors les missions na biso ils allaient tout exploiter talent tout promouvoir talent pe discographie église qui mbangu raison pour laquelle au moni ben instrumentiste bazawana to copé ça yo devoir moko au jouer les biso rôle ya la correction na yo par rapport ya ba voix na bango et ko ça la que va promouvoir sous ba talent na bango. J'invite maman Noëlla Mayas pour la présentation de chantres. Mesdames et messieurs, avec l'ambiance et la chaleur du centenaire de l'humanité, l'émission Chant des Anges se veut être une vitrine dont les chanteurs et les musiciens seront sur le podium pour donner les meilleurs d'eux-mêmes. Succès, nous invitons Maman Bertolini Nzolo de venir nous interpréter la chanson Kima Unde Monsungi. Pasinanga lelwe bungwani esengo tika okumisama lokumukembo epaina yo imbangude monsungi pasinanga lelwe bungwani esengo tika okumisama
kasi yo nzambe na ngai obwakaki ngai te bolingo na yo eleki kimbango tombolinga tika okumisama najalaki moto ya mawa mokili boyakinga kasi yo nzambe na ngai obwakaki ngai te bolingo na yo eleki kimbango tombolinga tika okumisama na paroisse ya Delvaux akointerprete biso nzembo nguya ya Nzambe. Nguya ya Nzambe elingi komonana epai ya ba ye aponaki bango basala na ye mosalisi ka moko nguya ya Nzambe elingi komonana epai ya ba ye aponaki bango basala na ye mosalisi ka moko nguya ekomonana nguya ekomonana nguya ekomonana epai ya baye bala
Maman Déborah Masengu, chantre na chorale GTK ya Monga Fula Cité, a co-interprété biso nzembo Banana Ngai. Si vos applaudissements, nous invitons Maman Déborah Masengu. Bana na ngai nayoki mingi milelo na bino pe namoni pasi ya koleka ekomeli bino ngai nzambe nalingi nasala mosala mwa ngai baoyo batusaki bango nde bakosepela baoyo batusaki te bawelaki bisengo bya mokili bisengo bya bango bisi bileki okati yo mokili na tango ya Noa babikaki batusaki ngai na nsima Noa na tango na bino Noa ezali mateya bokoyoka na tango ya Noa babikaki batusaki ngai na nsima Noa na tango na bino Noa ezali mateya bokoyoka na tango zosangisa bomoi na molili mondimi yeba oza moto mwana te na tango zosangisa bolamu na mabe mondimi yeba oza moto mwana te na tango zosangisa bomoi na molili mondimi yeba oza moto mwana te na tango zosangisa bolamu na mabe mondimi yeba oza moto mwana te natindaki Yesu Masiya natindaki simuki mbangu kino lelo bobungwali te boyebe te pasi ezali koya natindaki Yesu Masiya natindaki simuki mbangu kino lelo bobungwali te boyebe te pasi ezali koya natindaki Yesu Masiya natindaki simuki mbangu kino lelo bobungwali te boyebe te pasi ezali koya Venga Maman Abigail Makese oyo azali chantre na dirigeant jeune ya paroisse ya Ngafani 1 a co-interprété biso nzembo Mosala Mwanga. Sous vos applaudissements, nous invitons Maman Abigail. mosala mwanga lelo moko kisi mibukama bana bosepela nanya yebaki ete mosala mwango mokosalemaki no lelo mosala mwanga lelo moko kisi mibukama bana bosepela nanya yebaki ete mosala mwango mokosalemaki no lelo
mosala mwanga lelo mokokisi mibukama bana bosepela nanyayebaki ete mosala mwango mokosalemaki no lelo bamokili badimaki te mosala mwanga kibangu mosalemaki no lelo bazali koya bamona polele bamokili badimaki te mosala mwanga kibangu mosalemaki no lelo bazali koya bamona polele na mibukama bana banga mosepela tala tembo eye 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 bamokili badimaki te mosala mwanga kibangu mosalemaki no lelo bazali koya bamona polele na mibukama bana banga mosepela tala tembo eye 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 bamokili badimaki te mosala mwanga kibangu mosalemaki no lelo bazali koya bamona polele na mibukama bana banga mosepela tala tembo eye na mibukama bana banga mosepela tala tembo eye Vive les centenaires! Vive les centenaires! Tomeli fete lamu na bakimangiste nyonso bomu lolenge tozali koprepare centenaire na biso ya église kimbangiste émission chant des anges epesi opportunité na babino nyonso bozali na ndako chers tenanciers et tenanciers bozwi opportunité ya kolakisa talent na bino mpe koyembela nzambe na biso papa sisi maolikiaka na yango natongisi maloba epai ya papa eli solana. Merci na instrumentiste elongo na ba chantre bauti ko kumisa papa Simon Kimbango na mokolo malelo. En tout cas tobetela bango susu maboko. Merci vraiment merci beaucoup. Maestro tozonge pa na yo. Nini o remarqué na ba chantre o bauti ko yemba wa. Na sepeli mingi ko banda ya mamo el boso ya mibale ya misato pe ya mina. Maintenant o ya mine o ya suka la toute dernière a émerveillé ngai mingi parce que bon tant tout ça la arrangement au long la gamme la uta yo lo bango déjà
sans pont à moduler. Donc à l'ouest la gamme a changé gamme sous accueilli. Sans que azalaki abe bisa guitariste à la côté, il y a à la côté, mais elle a toujours la norme oyo et c'est là qui pour intervenir. Donc bangoto bah c'est Pélissangaï, bon, on a remarqué on a 3 sopranos et l'avant-dernière Azali alto. Bien qu'il y ait un soprano, mais voilà, il y a alto. Mais pour M. Michel, on a Azali soprano. Maestro, Tokomi Goshite, Tokomi Bongo Nasuka, un mot pour l'émission. Je remercie Bilo Mingi, émission Les Chants des Anges. Dans des bobengsa kingai pour bozala qui na besoin il y a pour langai na orchestre ndenge hauteur bisope to invité bino samedi to zala concert mais to beta 2 concerts à la fois concert à liboso oyo lingomba bongisi na libanda concert à Mibarle oyo abisa musique classique peu religieuse na kati ya salle de conférence pardon amphithéâtre Mama Mouilou. Donc, Tobengisi, où il y a la poste à Koya, il y a un concert, et il est prévu dans 16h. Mais Tobeta, dans 16h dans le banda. Alors, tu indiques en Gobaon, nous sommes basés sur l'invitation à Bisso. Concert au banda, 18h juste, jusqu'à 19h30. Mais, ils allaient mission pour promouvoir les jeunes qui m'banguissent, c'est comme Mibal. Ils allaient bien. Merci maestro, pesa mbote na bayo bazali kolanda yo. Bon, nazo pesa mbote d'abord et par papa Simon Kimbankiangani, Nzambe Bolimo Santo. Oya sali nyonso po biloko nyonso tozoko mona église vivre ezali yé. Donc na pesi mbote ba conseiller direct na maman conseillère direct. La pesi Bangombote et puis bah musicien nyonso ezala Jejeki Faki orchestre Gaki Fliki na ba choral nyonso na pesi bino mbote. Balandi tokomi bongo na suka émission na biso soki bosepeli na émission na biso na biso topesa merci na papa Simon Kimbangu Kiangani le patron de la 4e génération na oyo nyonso asali pour émission oyo ezala réaliser. Vraiment na remercier équipe technique oyo tozalaki nango na Chant des Anges, merci na musala malam pour bosali et puis na remercier na bino bato encourager biso to soutenir l'émission na biso. Wana moni mama ngai mama esprit Benza merci na ba soutien na yo vraiment bandeko tokomi na suka ya émission na biso na bino tukutani mbala ya siku. Merci coupe.